Bonjour, suite ya lisolo na biso, yaya obomeninga libala et comme na tango ya yotour na yo obokoboma. To suivez yango na Dikina TV. Si c'est la première fois de me regarder, de me voir, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'aimer et de s'abonner. Suivez l'histoire du jour, yaya obomeninga libala. Oui, l'histoire du jour, il y a eu Bomelinga Libala Batoto à Congo, Boyo Kalisolo, grand coucou, na ba nouveau abonné partout dans le monde de Seka Bozali. Gros bisous pe na ba Oyanga et surtout ba sponsor officiel de Dikina TV. Gros bisous na bino ya ma grande famille à réseaux sociaux et Seka Bozali vraiment nzambe aye bana ko pambola bino là je vois Mana Patience, Ruth la Bogar, Maria ya Balusamba, enfant mystique donc vraiment na sala diki diki kande osenga ki boss Bokele, James Makose de moi-même vraiment boza e belé, boza e belé, boza e belé, boza e belé, c'est mec la moun Angèle Mobiala, ba gros bisous na bino vraiment merci parce que vous allez wana suite à les solo mami tu alobi tango bala comme na Belgique fait typer l'équipe ma camion surtout afin de ka bomkomoko na butu as coup de fil ya moi si mais na téléphone ya mobile nae hein au moins neti butu msusu akomaka dudu Moussousa komaka femme mystique, Moussousa komaka mon cœur, Moussousa komaka mon corps ensemble, mon cœur. Donc à Monique, donc affiché corps Moussousa ba komaka corps ensemble, Moussousa ba komaka mon doudou, Moussousa ba komaka mon chou. Amoni mon chou est affiché na nini na donc no banya zo benga. Ayamba boy, allô chérie, c'est pas ton chéri. Donc ça donc, moi si à Mobali Nayo, donc la femme de son rêve, de ses rêves, la femme qu'il a souhaité épouser, mais comme moi, j'avais refusé, donc il était obligé de faire quoi? Une autre choix. Donc il y a un deuxième choix, il y a James. Ngaïnde, moi si Nayo, il y a Léla, donc il y a une façon toujours pour nous. Attends un peu, à l'enseigne appel vidéo. Bateau toi Congo. Mami tazomo la pena mobali na eko alali na ndeto na fi wana et puis ce qui est grave James sayeba ki même pas que fi wana zo sala nini azo causer na mwasi na ya ndako mami chalobi na yoki posa kobota na yoki vraiment posa kobota j'étais tellement choquée na kati téléphone na rappelé yenda yambili so donc mobali ngai alala ki penda pongi penda donc encore match ote ko beta mabatoto à Congo je vous dis que le terrain était mabulu l'arbitre était colo les supporters étaient méchants et les ballons étaient dimi donc James pongi penza donc botalati ya uti beta bah supporter voilà qui méchant donc il a pu travailler dans des beaucoup ça n'a été moi ça le bina zemi na bandi ko toka mbeso na rappeler le téléphone ezala ya okanga na rappeler téléphone ezala ya okanga na choc wana na benga mwana mama na ngai abi yaya yo fandi kuna na bengi aye kozwa na 4e insistance mobile na écoute mobile la grande sœur ya mami chonde ayambi téléphone nini pesanga yaya nazolela déjà na hormone na zemi na makamyo na monika ki donc moi ezate yaya boya kozwanga avant to ya kozwa yo nini nanu likambo nini ndi a relater grande sœur de lisolo abi avana benga yo awa na moni téléphone ya James bengi na kansi yende mutazo benga ngai en pleine nuit comme ça tout na lem socio na la nini na répondre boy moi si mususu alobi yende mwasi o James alingaka bala donc yaza mwasi ba rêve ya James premier choix ya vie ya James ezali yenda boya kina ndi bala wana yango wana James akopona ngata ke mwasi ya mibali a lancé appel vidéo ya na moni James ndenga lali
donc kolalela wana eza penda moto abeti penza abeti match na nini na 20 mètres mais na terrain ya nini ya Stade de France akoma tina ba 3e mi-temps bakendaki yaya lobi etumbai na yebisaki yo wana yaya mami na yebisaki yo olinga ekoyoka te wana zaki mobali te yaya bandi a démarré James abandi donc nde Bible la foi vient de ce qu'on attend mami tu peux monter mesani ne baloki na absence ya mobali na ye abia ya kutama bo yana okanga déjà biloko na nga bandi ko kanga déjà biloko na ye abandi ko kanga na zemi presque en terme lobi kité wana yana lobi te oza déjà na zemi ndo za wana kutaza mutako ko monela yo te zemi na jende za wana alinga te mwana za ye ko déclarer na sima mwana ko za mukanda ko tika te mobala manipuloti na nini wana oza na mwasi kitoko nga yana ko ande na zabwe na bano na boti mobala ko traiter nga na ndenge wana te na ndenge nini bolingwa sika libale seli même pas ina neza nde tango libale zalaka ya malamu bon tant que comme na 5 ans 10 ans donc on va ndoko kuta na bambanda bo donc omoni mobali na yebisa ke mobali na za escroc na yebisa ke mobali na yo azali donc Salomon olinga ko yokate omoni même pas inane na zemi bon soki lelo sali 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et vous allez ndenge nini lekitanga yoka lobi ya ko kanga ngai ya ko zwa ngai tokende akanga pe bisaka akanisa bisaka mibali msusu be soki pe James soki lubolingo wana ye soki pe ndenge nini lobi mwasi na ye ngai na yebite journée wana nyonso eleka James abenga te aye ko benga ngai tango azasiko na nzela pona kozonga Paris pona kozonga France nazo bisaka kete na olonga awa nazo kende kala mingi te na okota na nzela ba biloko nini olingi na sombila yo tellement nazalaki na kanda biseka eloko te nde mobali tanga ye na ndaku aye kokuta mwasi te osa wapi nazala wapi na telefone déjà bandi ko démarrer yo uti ndeko sala kindumba otiki ngana zema munene okende ko sala kindumba oh makamni ozoloba webike ba fin so bazala tellement mayele tanga sala appel a ko effacer ni na conversation beaucoup yeba te donc James il savait même pas que la fille au babima qui ne va passer qui na nuit abenga ki mwasi na yanda kwa yebite makambo sina ko informer zo lekela ye abiyo na Belgique ozaki na mwasi te mwasi wana benga kinga pendant yo lalaki asali appel vidéo alobi ke mwasi yo linga ko bala ye wana yenda boya yo yenda zali mwasi ba rêve ngana za juste deuxième choix o lokolo ko ko bala ete yango yo ko bala ngai même pas 5 ans même pas une année ali bala osoba ni ko tompenga boy bon après 5 ans après 10 ans ko zalandeni yango nazoki nange pas grande sœur ngai na yo ici alobi la champion ye petanga yo ki bongo aye pas grande sœur ya solo wanga na kita lobi kete aza fi moko to ade ko bimana ye et se retrouva ki azalaki na feti dans ton côté na feti nga na zalaki pe na réserva ki chambre hôtel pourquoi parce que o ki ndolala ki sika ba famille tout non j'ai souhaité vraiment être à l'aise na isaki mwasi na ngato ke de feti eza na ngote ke nazo condamner ou ben naza ko s'expliquer ou ben denité mais ce qui est arrivé je sais même pas comment on est arrivé là-bas tobina qui et tout et puis to se retrouver na chambre hôtel ndenga lobe ki o nazalaki ex na ye ki o nazalaki mwasi na nga ba rêve ce n'est pas ça na boya ki mwasi wana pona comportement na c'est une fille moins sérieuse yango wana nde soki ezalaki le cas na yeye na bala et pourquoi yete muta boya nga nde mutu na boya ye pardon ma chérie pardon ma mitu pardon grande sœur na sali mabe ya bolimbisa soki amana kofuta na za mwasi na ngai na mwana ngwa obotama akende kobotama na ndako grande sœur te pardon ndo bimaki na wana bandisiko ko sambisa leki ya mobali ya bleki na ye ko loba na makambo oloba ile so kenda ki bongo pamba so ko zi malade so ki boye ndo ya ko bomela nga mwana mama nga donc la grande sœur a commis na ko dépasser a jusqu'au le devant mami to ye moko na ba hormone na choc na ni la fanda otalaka ya na ye ndenga zo sani azo sambela ye mobala yaki na ye moko liboso esimbite aye ko ya na ba responsable na ye esimbika te abiki le mususu ezazemi ezaba choc zelana no mwasi soka kiti bongo to yeba ndenge nyina bila champion na ngai la solo papa mwana ngai ata
nande ko répondre l'appel na sauter des fois mais à ta testo ande ko zanga ko tindelanga te chaque jour à ta 3 fois 4 fois que non chérie comment tu vas ndenge ni moi nazo ko évoluer bien ndenge ni zenyu et tout vraiment tina ko bota na boti kana ndaka grande sœur na ngai na boti ki mwana mobali vraiment tout s'est bien passé na informé que non ngai na boti na ngai ona ko ya otala mwana na kan na bité ko ya otala mwana te mais elle quand même ko tala mwana na ndako ya grande sœur maman ya boti ngai azoloba yaya tindenga na fandi na papa na bino boye bi makambo na direct limbisa mobali nozonga na libala na yo wana grande sœur wana eza ba époque na bino wana eza ba époque na bino eza na ba époque na biso te ke mobali ko maltraiter moi si moi so ko bala mwendi na ne au salier bon ceux qui disent en 5 ans mariage aux années voilà les époque na no maman tika ko ndio mami tionnerère tika ya fanda kimia tika ya azana mwana mke akoza mobali ya malamu mama loba bate avec la championne lokola lisano bébé nanga 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois tant moi nanga komo kende na 7 mois hey bombe kita une des amis à grande sœur nangai la championne nangai nzoka nde abota na mobala grande sœur babota bana ni bale batoto a Congo boyo ka lisolo likambolo kita grave likambolo kita compliqué conseil zo pesa muninga yo mopi foye ba ko salela ngo nzoka grande sœur camarade na ye abota na mobali bana mi bale donc relation à moins de 10 ans te po ya na mobali ba umela ki ata ba 17 ans ba 15 ans ba fanda ki penza bana na bazalaki na se ya 8 ans te na se ya 6 ans te donc bazalaki déjà bana et si bakoli bana mibale ndenge ezala kaka par exemple ngai camarade na ngai Ruth la Boga Ruth la Boga na patience toza ba camarade sikoyo patience ayebi ke Ruth ngai na bota na mobali ya Ruth mais Ruth ayebi te ke ngai na bota na mobali na ye sikoyo ta ngana patience to discuter to disputer ndeka masolo ya basi ezalaka to swani patience ayeko yebisa Ruth ke Ruth kutu yo ndenge ezana oyebaka te la champion na bota na mobali na yo bana oyo monaka wana mibale wana papa na bango bazalaka mobali na yo azalaka mobali na yo bitumba babunda vraiment na nini na terrain ya nini bogan tsaka bunda na mbanda pe avouer yango na nkona bimakele na nkope ndenga zana na kotika taza papa bana na ngai oyebaka yango abi mama na ngai esala nga shock na bébé na nga nazotala grande sœur na bi bon yanga kutu abota kite ezakaka akoya beti libako sikoyo loko ya grande sœur pinda boti mwana libosa boti mwana mbale ba bimaka peti lelo relation à moins de 50 donc ya pena ndenga sa boye c'est que penda zo benga na mobali na ye libale zo sala nini ezo sila po eza infidélité akosi panda bambula abi etumba et la championne Nathalie les grands sœurs basoni na mobile mobile apesi explication expliquer na moni deuxième semaine ya kiti bakomo sala neti bazonga nde bazalaka nga siko na boti ko wasi na bi yaya siko solution ezandenge nini bof quand même a tromper yo siko yo ezandenge yo tala ami chotike ezate libala neti ya yo bobo bala na kika neti inane moins de inane mobala kosio omoni biso ndenge za boy soki déjà mwasi bo umeli e koma ka mibali mingi basaka na difficulté ali ya pondu mikolo so ali ya ndunda mikolo nyonso ya ngonde tinda ka kebabi malibanda mamita lobi ya solo wana yo to bande ko mbeba kete biso basi ba génération na biso ya lelo ko ki jamais ko ndima mobali a tromper na ndenge wana et puis yo mobali a tromper yo ya liboso te ya mibale ta botina bana mibale bana bazana plus de 5 ans et puis ba continuer ka relation na mona tata sika mobala ye afuti amane nde yanga yaki ko sala na moni te yo moko sali nini olimbisi mobali na yo sikoyo abigan sanga zange loka koloba abila championnat heureusement mobali na ngai heureusement James ko atrala ko chama sina ndako te pourquoi parce que na lingaki na se condamner vie mobimba na tuni kana na bien chérie oza wapi abi non qu'est-ce qu'il y a abi ton bengi James donc James akali sur likamni pourquoi parce que nazalaki na oba sedo ba lobaka yo had a growth halsen donc nazalaki na kolela na mungongo donc kolela na mungongo ta na benga mobali na ngai donc kolela na mungongo mobali tuni abi eza nini chérie qu'est-ce qu'il y a abi tieu avant na tona ya abi tieu na yaka yo za wapi abi yo nini. Et l'autre nini, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien avec l'enfant? Tout va bien avec toi? Ah oui, tout va bien. Oza wapi. Mobile sabi kete.
Naza quelque part et tout. Abi, s'il te plaît, pas chez grande sœur, pas chez ma grande sœur. Viens vite, viens vite. Alors, 8 ans, on a bien mobile nangai, et c'est quand il y a eu ça qui a zali wana, et ça, au moins, l'air sur 20 à 15 minutes na voiture pour aller au coma. Nga moko, na rumar biloko nanga, bina kangisi biloko nanga, na rumar mi ya koiza. Nabi, grand sœur anga kotanga na erreur, ye moko mobile na ye, aboti na camarade na iba na mibale. Bana wana bazana si a 50 donc mobile nazaka na basi mibale mais nganda so pesanga conseil ke biso to za basi a lelo eza ne na tanga ba parents na biso te ke mobile asala nini abima lelo azelo bambanda biso te surtout na poto mwasi azana boy ndongo zana mwana na boy ko bangelo côté ba ko en charge yenda koti singa to fina na mutu mais tant que comme na tour na mobile ya boti na camarade na ye na ofande na ota la grande sœur abomali balo beta benga na mobali et le côté première semaine quand on va dispute et tout tant mobali expliquer ye que ezala ki erreur ezala ki ba involvement et tout na moni grande sœur a se calmer tina boti ko na bi yaya siko eza ndenge nino te moni biso mobali na biso ye andimi infidélité ya mobali na ye andimi pardon ya mobali na me ngai papa mwana tanga za ko ya pona pardonner nga mo de fois muteme za ko le mena ota ela yaya yenda lobi ke te okoko ndimelo ko ana te moi ndi na na kosio bosi bo fandi 20 ans 10 ans 5 ans ko zala ndenge nini na kangisi biloko na ngai na mema mwana ngai na kenda tango na obimisa biloko na yesi kumbali na ngabi ko matate nga mona okita na kita na liboso na mwana kansa azotala nga kaka zangi loka oyebisa nga po akoloba nini ye mo mobali na sali bêtise à pardonner yango la championne na ye ko beta lisolo na nga grand sœur abomeni nga libala me komi na tour na ye et comme na tour na ye po boma a pese explication yango mutu wa ko pesa au conseil il faut que la sire maman que conseil za ko pesa ye mo ko appliquer kango parce que biso basi tolobaka trop biso basi oloba likambo wana nga mobali na ngale susu boya sala ka telo okutala mso afuka misaki bakosa ki na 100 mètres mais liboso na bina kolinga ka suki ndeni mami tshalobi la champion na zongo na libala nanga heureusement na kokuta te ke yo mobali na ngati ki mwasi na ndako bentendeni heureusement bongo soki kasi zala ki leka ulo ko fando talobi nzambe na boma libala na ngana bozoba ka boye eza erreur yaka a expliquer nga pe asengi pardon foot na bondelo na ndenge nyonso ayaye moko na ba responsable na ye to boya okansa muntu le msa boma muntu mais grand sœur na kutu mobali na sali crime munini asiskiza ka ye moko aya ni na famille ni a futa mal une semaine ka il y a les 2 semaines Isaac comme si rien n'était na biba yaya o bato bataka bat na derrière yango na yeko partager les solo na ngai yaya bomi libala na ngai comme na tora bomo yaye a pese explication bato to ya komona lingi bino mi ya trop un grand merci na yo zuta ya kolanda nga vraiment si c'est la première fois de me suivre ko bossa na ko s'abonner te puis soki ezambala liboso ou ezambala liboso te vraiment soki ozaka na chaîne tala ba histoire eza ebele tala titre ko sepleso yeba na kolanda na lingi bino ya trop. C'était la vôtre, la championne, autrement dit qui n'a donné Kandono Tetela, Kema Fumbe en direct de la Suède. Tokutani Bala Simana, nouveau numéro. Bye bye.